Babakafulo wasikiliki sana kangwa papa oyo tukolo basiko tuzaki na yeka ya Kinshasa ayaki kotala ngai tosololaki makambo mingi oitali leta kino nakendaki epai ya président chef de l'État tosololaki mingi ndenge nayebisaki bino te atungaki nga boni nzela alobi ebandi azomokisa bisika nyonso na bamesure bazali kozwa yango akokende boye toyebi te tokokuta makambo bien asepelaki mingi. Alors ntango kaka navandi na Kinshasa alobaki nga nazonga samedi makambo mingi ekatesaki nzela oyo lisusu papa ya nkole oyo jejeki auti koloba azonga nini makambo tokutanaki na biso nango ayebisa biso tata Kibangundi azali nini azali te biso tozangai nazwi nzela nabengi ye lalela doso oyo osilisa yango toyoka yango soki asilisa yango nde asilisi te osali doso na tikali na ndako trophée oyo ezali kose prépare mpona bamama oyo fo bazwa lokumu bazala bamama ya lokumu ya mboka oyo parmi bamama wana ezali mama Mwilu yango wana na papa apesa inga dossier wana tokutanaki mpe na bato wana po papa alobaki na ngai landa bango nabengaki bango nakendeki mpe na biro na bango eza na rond-point ya Wileri tosololaki na bango. Donc vraiment kombo ya tata Simon Kimbangu kombo ya mama Mwilu batu nyonso uta leta pe batu ndenge na ndenge bazali koluka penda kotongola kombo yango mais ya solo vraiment papa limi salai de sole tikal na ndako pona na loba peza identité o ezana dossier wana papier wana lettre wana etikal na ndako papa sinon lettre za makambi ya minene ezali kuna to soki na zongi to kedo bongisa yango ndego sengaki na landa yango na kolandela yango ya wana papa merci beaucoup papa kongo ya mibale otoyeli yango papa ya mibale oyo toyeli awa d'abord mangomba nyonso oyo euta ya bamindele basalaki réunion na Kinshasa balobi papa Simon Kimbangu aligato na memorial ako bandi la place babitu di question na kati ya réunion disons catholique protestant na bamangomba mosusu bavandaki réunion babitu di question memorial oyo ya papa Simon Kimbangu ako bandela esika nini sikoyo soki abimisi bakambo wana nyonso oyo ekozala na memorial wana parce que memorial oyo eza memorial ya sauveur mutu ayaki ko libéré eza memorial ya mutu salaki azalaki président de la république asali 5 ans na pouvoir te non c'est pas ça c'est différent ni memorial oyo ya papa Simon Kimbangu kiangani ya papa Simon Kimbangu utana 21 ezali memorial ya mutu oyo azali libérateur siko bangonde bamonzaki mutu mwindu pasi bangonde bakolonize biso sikoyo bamituni question memorial wana histoire na oyo bandela wapi ena yabaki mutu na centre d'accueil c'était un avocat moko azalaki na kata réunion wana tango na bengisaki réunion po tango na utaki kamba na bengisaki réunion extraordinaire avocat wana aye na centre d'accueil na réunion wana a posé question wana ngana yebisi ye memorial ya papa Simon Kimbangu ekolobela wuta Adamu na Eva pamba te mutu abungaki a partir Adamu na Eva ti ba imitation nyonso oyo bokile connaître memorial ekobalaye nyonso oyo batiaki ya mabe oyo ezobotisa mutu pasi sikoyo mémoire ya memorial etie ezaleli ya sika mokili ya sika etamboli ya sika oyo papa Simon Kimbangu kiangali akotambusa nango bokili voilà un peu papa ngambo mosusu yango wana l'État nayebisaki makambo nyonso. Alors biso toza na raison na biso oyo natiki
bakoko bamonaki mpasi mpo bakufaki anterieur mpe bakufaki totika bango pamba po likambo oyo tosali ya ndako awa bakoya kotala moto nyonso ya kotala bakopesa biso rezo nde bakopesa te kifunda wana nyonso nalakisaka bino na ndako nzambe nazana makambo nyonso eza na kati soki batali kaka esalamaki na 21 mpona na bazango bamindeli mpe bango bato basalaki ndenge nini ekomei na maboko nano toyambi yango mabe to malamu yango soki nayoki nzembo wana te nzembo nazosenga na faki totonga yelusalem
mboka mapambo hii. Mboka ya nani? Ai. Pastor Monieli Kimingi. Tout ça la bonne. Tonga deux. Mboka mapambo. Bon, on va mettre les gens puis la place où tu as dit, après expliquer les choses. Je vais payer à Mouké, je ne peux pas faire mon long aux Anakats. Je vais faire la Kawa na 21. Tout le cahier, hein? Merci papa. Nengo précision de là, Yakoyeba. Tina isika obi pe wana nini yo papa osali yango na ntango oyo soko osali yango na ntango oyo ezali kokosaka kaka bilaka pamba te bapapa balobaki yango eki tata ye moko akoya kokokisa makambo na ye. Je te dis, et toi, il y a mon kilo. Papa, on soumisat. Bachindinga ila kile papa Kayombo. Badalaka papa Kayombo, papa Kile, papa John, na Simeo. Tango na kile nde tokomaka na luozi. Na luozi kuna nde. Kotonga papa
mayele yangende soki awa bomi batu sikoyo kapitali moko azalaka wana alobi ete mpona nini bozokobulisaka kimalisi mpona nini bozokobulisaka kimalisi tika bango baza bato moko ya serie bokolimisa ngai pamba te kuna papa tosala mosala faki ndenge tosala ndenge bafukamika na mulongo mwali mpe aexplike problème wana ezalaki te me ezalaki problème ya mbongo mpe ayebisaki moninga na ye te sikoyo ntango papa Fumalongo akomi na place na bango apesi bango mai me ayebisi bango bino bozela akende ti na suka ntango azongi atieki loboko na poche enveloppe apesi pa ya tata wana kapitene wana bon moninga mpe akibangisi atuni te mpona nini batuni eloko ni bapesi atuni te babimi na bao bon ye nasa motema apesi nga enveloppe kondi eza na kati otango wana bazaire badolari ezalaka mpasi mpona komona donc ye na motu nayaka kombe de zaire eza na enveloppe po tozomona nango te bon ake na ndako akomi na ndako afongoli enveloppe wana amoni badolari bon ake na banke po bachange ye mbongo wana ntango bachange yango bapesi ye juste montant wana en zaire oyo azalaki nango posa ditaitement non oyo aza prophète teme oyo aza dieu donc papa daniel asali témoignage wana ntango tokutani na loozi na ntango wana bazokritike na papa ndenge asili esalamaki aexplike na me na suka ayokisa ngai susi moko kaka toza na yango soki papa daniel na akufi na bandeko na ye na biro bana nani atakoremplace ndenge aseki kana yebisi kaka ke ye moko tatasi mokimbango yebi yango ye alobi tozali yango tozelaka na papa batano toye yango tozongi tokokuta papa Fumalongo na se azetamanga tokomaka na 11h15 atuni biso bana bokoni kozwa tozwi bango papa tozwi bango bango kuna aloozi la cause accident bazoluka nini tout justement papa tala likambo tokutani bongo
Ah bon? Ah, je vais vous donner une petite réponse là-bas. Il y a un papa qui m'a envoyé. Ah, pas d'autre. Ok, ok, tu poses-moi quelque part, papa Belinga. Bon, je m'en alors dit que soda wana makambo atoni yo. Na kule soki tozote yo ndoko kolekeba wana. Wana motema kanisi. Ikibango ya ndenge nini kozali. Donc, après, aye moye sanga yeke banda lelo pona bagene malamu oyo ozala na bango na presse maloba nyonso oyo tozali koloba obanda kozwa yango po mikolo ekoya makambo mosusu babanda kobimisa yango bato bakoloba ete papa alobaki nde ndenge wana te mais soki bobimisi kase ya maloba na biso mwaye bato bakosa lisusu ezali te nde naponaka bango ba John Simeo yegile na papaka yo epo nazwaka mwana moko kimbanseke komone kute bosani na présente bango ba papa Simon naza molivu nde nali koprésente bango epai ya papa Tukemos na papa Bobe la recommandation de mon papa c'est ma parole non surtout aux 5 mois bon l'excès à mon côté ma cassette wana et vous pèsez bien ma casse mais comme koya les tu as dit qu'on regrettait et que papa kayomo na kela dongo ngambo wana mais nzambe ana la kate nzokande papa Tukemos nyos à récupérer yango ndenga azawana donc nyonso eza kobima ye ayebi malamu na 89 wana ayebi malamu nde esika wana bapapa bali kobimisa basekre ya esika oyo lelo papa aye kotya libanga ezalaka un dimanche nsima libondeli après papa fumamanza apesi ngai chef medaille ya nzundu papa nikalo peto kendene na ndako oyo kulelo wakolia tokei tofandi na petit salon ya papa fumamanza etant tozozuka biloko akolia koalia papa kulutu aye kokota on se repose moke na chambre ya papa fumamanza mbende yani mutu metondi sama médaille la poche nani yani papa aza chef coutumier chef de groupement awa na nzuri papa kulu tabalaki koleka afandi tawa afandi abandi koyebisa biso eke bana bonéglige te makambo oyo ya tata Simon Kingala surtout la place oyo asalelaki bamiracle bonéglige baplace wana te yo papa Nikalo Petro soki noko na yo soki koko na yo tata mbuti tokangama na ye elongo na le 6 juin ntango balingaki koya kokanga papa me likambo papa alobaka liboso yo kisolokele awa ozali kolandanga ntango nyonso mokolo ntango bakokanganga yo moto liboso okokanga me ye papa kulutu mpe atikaki te aye koyebisa tumumbuti yo lokola ondimi ete nga nasala mosala ntango tokokangama yo mpe okokangama liboso yo alobi na papa kulutu alobi mpe na tumumbuti kaka na mokolo moko na moko wana sikoyo envoisement ntango yaka le 6 juin wana ndenge basoda balingaki kokanga papa Simon Kingala bakangi ye ange abimi na nzete ya safu na porte oyo tobimi siko na papa nzete ya safu wana ezalaki wana
sikoyo papa Simoki Mbango bazwilaki na basoda na cercle oyo ezali awa na nsima na biso ange awuti na jekosophe ayi kolongola papa Simoki Mbango na maboko ya basoda sikoyo basoda ntango bamoni papa Simoki Mbango alima nde balandi papa Kisolokele na Mfumumvuti balandi papa Kisolokele na Mfumumvuti awa papa place atie libanga nde sika sikoyo basoda babeti masasi munduki ole masasi ebima mai ebimi ntango wana bapapa bamonaka mingi bachémiste basanti vraiment ke mai batandi bango boye na kikongo na ntango wana soki moto asali yo mabe wana ezwino te okosala boli kilikili bakiki na ndiba makona bango mibale Mfumumvuti na papa Kisolokele mpe bakiti na ndiba makona bake kokutana na papa Simoki Mbango nde bakendaka sikoyo na mwanjakiza batelemi batala basoda ndenge bazokopie kaba nyonso kotango wana bamoni basoda bamonike papa Simoki Mbango alimwe papa Kisolokele alimwe kumoboda alimwe na bato nyonso bamikala balimwe kanda esali bango ale kokota na bandako kozwa basoso bataba bameme komema nyonso nde papa Simoki Mbango apartira wana nde balongwaki na mwanzakenga nde bake na mbanza sana wana tokoyoka ye moko papa Mfumalongo papa ya Nyenda ndenge alobelaka ngo na 5 mois wana tina ya Njeta Safu place bakamaki papa Simoki Mbango na place oyo abetelaka masasi na papa Kisolokele na Mfumumvuti yango emonanaka ete nanu bakangi papa Simoki Mbango te kasi papa Kulutu bakangi ye bameli ye na boma na Mfumumvuti donc koloba ete nkube ya liboso papa Kisolokele nde toyebeli ndenge bapapa balobelaki yango kuna nde na boma ntango bakomi kuna baprêtre catholique oyo bazalaka kuna lokola papa Kisolokele azalaka na soto mposana bango ete basala lavage de cerveau epai ya papa Kisolokele koloba liboso eke papa Kisolokele aza mwana ya papa Simoki Mbango te aza mpe mwana mama moyindo te me baboti na ye bautaka na Kasai ntango bayoki sanga Simoki Mbango nde babandaki koya na ntango mpo bazwa libika nde papa Kisolokele azalaka na age ya 3 mois etango bakomi awa na nkamba papa Simoki Mbango akomi kobekisa baboti papa Kisolokele mpe bakufi nde bakunda bango awa na nkamba nde bazwaki papa Kisolokele na pesi na mama moyindo na papa Simoki Mbango pasteur yoye donc livre bapesaka na papa Kisolokele ezalaka ndenge wana na 5 mois alaalivre wana papa Kisolokele voilà livre bapesaka munu kuna na boma na bamissionnaire ya bapesaka munu donc yango Kasai bamonaka toujours ke mama moyindo bauta na Kasai tolobaka ndenge oyo mama noeza papa ngoyebi alobaki bien awa bana bato ya awa nde na 1933 ntango baseli na papa Kisolokele abapesi ye devoir asala soki okoki devoir oyo likambo nyonso okosenga te opesa ye ntango asali akoki bango nyonso bapatoye osengi nini abo sikoyo nga nasengi bopesa na nzela nakende kotala mama na ngai na nkamba mpo nayebi eke tata na ngai siboka ngai aza kuna na Elizabethville
mais mama na bandeko na nga baza na nkala opesa ngai nzela nakende kotala bango ozoni te livre na yo mwindo aza mama na yo te kasi soki aza mama na nga te lokola mpe akolekolakina lokola azokinga soki na 2 mois 3 mois amenaki matere na ye oke kalaka mama na ngai opesa ngai nzela nakende kotala yango bamonaki te oleke yo okende tobengisa ye to aya awa na bomba aya kotala ye mpe naza na bandeko mibale misato oyo ezalaki mama nkitibia papa mwanza na papa liangeni d'accord ale batindi telega nde baye kozwa mama mwilu me na tolo wana papa mwanza akendaka te papa mwanza atikalaka na mama nkitibia mama mwilu na papa mfumalongo na papa lukuba oyo azalaki loko bango nde bakendaka na 1933 donc mwa lisolo ezali ndenge wana mpo na place oyo ndeni tolobili yango na porte oyo tobili esika nzeta safu wana ebinelaka ezalaka nzeta safu wana ebinaka kaka soki fete ya faki oye etikala souvenir na cercle oyo bandeko na biso bamanyanga basali esika nde basoka basimilaka bapasi mokembanga esika nde angelu ayaki kolongola ye na maboko ya basoda awa place papa atie libanga besikaka babetaka papa kulutu na mfumungoti masasi nde masasi wana olie ebima masasi ebimaka nde mai tokanda sikoyo basoda ndenge minduki banda kobima mai nde bayi kopie nkamba ya decision wana tokozwa mwa 7 minutes yango nde toyoka ye moko papa mfumalo papa liangenda ndenge alobelaka yango eyebisaki nzembo nde papa simo bilangu tangangi azali nde kokokisa bilaka eza boye te donc presque topesi bino 9 minutes wana topesaki biso kaka mwana mpe mimi santo napesi bino merci nabandi komimona ete nakomina niongola bino niongola ndenge nini soko nakomisi bino esika ezaka te ekomi ya biso pasi mpona kotyolama mpona makanisi ya ndenge na ndenge na bato ndenge bazala kobongisaka malamu nde moto wana so tebomi ye te moyo ezali te bamama batata ntango mosusu makambo mosusu bazala kosalaka bino pasi makambo mosusu ozali kolobaka bato ezali kotiaka biso mwa mobulu soko tolakilaka maoyo bato baza kolobaka ya solo mingi pamba te nawokati mwana mwasi moko alobi le papa mokolo nalelaki tata moko mpe tozalaka na ye alobi lebili bozali soko pa ningole soko ya kofi azalaka te ye moko ye mpe mondimi alobalekama ndenge wana mwana mwasi wana alobi ye yo yaki poate obongola bisu tocuma na kati na ye nanga na yo baswanaki makambo akomaki mwa ndenge mosusu kasi malgré kata wana asengaki bolimisi kasi ekomaki pone na miso na mwana mwasi wana pamba te ye mpe akokaka kokanga motima te eke koloba yango na bato mosusu bato wana bati tata wana elembo yango wana makambo biso kolobaka malamu nde tosala attention batata bamama ntina ezali toyebaki na biso tende biso benzambe moto asalaka biso mpona nini tomoni ndenge mpasi bakoko na biso bomoni moto nyonso tu azalaki na erikadisite nde biso bato mwindo nzambe moto asalaka biso kasi nzambe akosaka te makambo yango mazalaki na 1921 ntango wana nazalaki na mbula misato tosi toyoki maloba ya mama mikala nazalaki na mokongo ya mama kati nayibi mwa makambo ebele na mokolo wana
nzambe akosaka te. Le 6 juin tuneglige date wana mingi kati matata nzambe mamona nakina mokolo wana le 6 juin 1921 wana nzambe alobakete ye moko akindaki papa ya wana nde makambo wana nalekaki na ndenge wana ngai moko nakomitunaka tango pamba te namonaki ndenge baya kokamata papa te ndenge mobulu bokotaki na nkamba kati namoni bavandi kobeta papa kuna pe kati namoni papa ayokuza biso ate okutika biso na ndima nkenge azonge na ye ekuna baya kotutaka ye pe kati papa okuzunga lisusu kuna ngenge bato bazali kuna esika wana kaka tozalaki ndenge tobandili oyo nga bomoni ngai kaka wa tata ayokamata ngai papa mfambaza na mama papa kulutu esika papa kaka pakamiti biso soko eloko nini ememaka biso ntina ndima kenge tosali meme to nini tute tokomi na ndima kenge me tokenzelaki na eloko nini ntango tomoni tokomi na kati na esobe tobaki kotala ekasi esika tebuni mama me esika nini kose tokomi esa motimu tofuande toza totalaka ye papa tongi ndenge na ye ndenge mosusu ntango oyokonokola ye na angelu ndenge bazali kopetaka bamama mikala wana na angelu elongwi na nzete ya safu mingi bamizisie bomonaki nzete wana emingi oyo tosalaki na konzambe totumelaki fondation tomonaki soko tomonaki te wana na mwani biso wana angelu biabimaki mitango wana biso ezala biso na ndima te muke baba yokamata biso ezi kotika biso zamba mosusu kati si baba ndenge nini osalaka biso boye ndonga nalingi te nde batungisa bino lokola ngai bamama na batataka nzambe azali nzambe ye azali na metode nyonso tu ya kobikisa mwana na ye yango wana tozala na makasi na likambo oyo tozali kolobela na makambo oyo nazali kotungisa bino mingi na se nalobeli bino yango okosi bomoni yango nelela miso me oyo ezali koya okomona yango soko ndenge nini yango kozala totia molende tokamata makambo na biso serie donc bolingo mibeko misala nde makambo kitoko wana yo osalela yango twati olonga ngai nakokendaka na ndako na motu soko na zwi likambo bakonzi na ngai nyonso tu na kati na mokili nazali na mokonzi moko ememi te soko bango bazala na ngai ememi ngai te ngai nakozwa na likambo na motu te nakosalisa bato nyonso tu olinga ngai te soko zwi likambo yaka nakosalisa yo yango na soko nasalisi yo napesi yo niongo bazingi nanga ofuta siofuta nakufuta ezala boni kalisa kaka likambo nini nana kusalisaka kati ezali niongo okomi kuna obali kokomaka mikanda ya ndenge na ndenge yo kalisi omesi kofuta likambo esili kasi nazingana babibakengo te nazingana otani na kalisi verset 17 esika wana oyo akokabraka mampa ya zeyo lelo nazali kobundolaka makambo ma réhabilitation ya papa pamba te ndenge esi esalamaki me tosilisi nanu te pamba te dossier complet ye nani te yango wana toza kobunda na yango ito bapote to bapesa biso dossier na biso moko bakopesa te il faut bakontinaka baluki nani mokonzi oyo baleki natina lobi na bango nyonso tu pamba te yango ezali officiel il faut dossier oyo wana mpe tozwa yango officiellement yango na toza kobundaka alors soko bookende nakai na ntere nake komandie obie nake koluba likambo na ngai wana soko bapesi ngai nanu satisfaction te
ezala motu nyonso kozala mokonzi nakenda kotungusa ye mpo na eloko wana na bandaki lelo te depuis 61 mbala liboso nakendeki na putu première chose nasengaki na le roi Baudouin ezalaki dossier ya papa na 61 lelo d'ailleurs ezali le 27 octobre 1991 mokolo oyo mbala liboso natiaki lokolo na ngai ye kuna na terre sainte na Israël lelo le 27 octobre avant de nakende kuna nasengaki liboso dossier ya papa na 71 71 nasengaki yango lisusu na 81 tokendeki na mputu na bamusicien na bamama mikala nasengaki yango lisusu esika tozali na 91 yango nazali koreklame pamba te ntango ezali koleka mingi balumi na ngai bato nyonso to basalaka condamnation ya papa bango nyonso basi bakila bapesanga dossier yango ndule toza kobongela barehabilite papa makambo na biso na nsima nsili sinon maoyo nyonso nazali koleka tokitisa mitima topesa kaka mabondeli makasi po tetelonga na yango tokolonga na biso toza na niongo na motu te nasilisi sika wana pamba te mokongo mpe mosalema pasi okoni makambo yango ekoki ekokani te badosie nyonso oyo papa Mfumalo ndenge alobeli yango papa simoki monjangani akokisi akokisi te libanga netiana papa alobaki yango tolandi to tolandi te eloko kobosana awa nde bandako ya bankole ezalaki ndenge etangami na discours kuna place na banzeta mangoni batata Jules Mayanga bamama Mikala batata Dragon Mbwama bango nyonso bandako na bango ezalaki awa ya mabele soki ekendaki kotonga banaka mfuma foti ya biso bana na bakoko na ndenge nini bana na bakoko ntango tofandi na bandako ya bamama Mikala to ya papa Dragon Mbwama tozolinga koyoka te kosala mokulu na kati na nkamba yango bapapa bamonaka okoki kosala teki bamama Mikala batata Joni bayuki pasi wana ekende na mai na ntina ya comportement ya bana to bakoko yango mpe batongela bandako kuna na kafumu kasi bandako bango mpe bazalaki kona nango te donc elingi koloba biso bato tozali koyingela bana ya bapaster bana banazazale soki tosekomporte mabe bakoko to baboti bango baza na problème te bazoteya biso me biso moko eloko nini toreklamaka to bakoko batata bango nde bamoni mpasi biso nde tomona bisengo tata molingo santo bapasimoni mangana abolisili biso yango kasi totambola na ndenge ya sembo tobomba mibeko ya bakoko yango papa Kisolokele alaki kosala Ajax alobi ete nakoki kolinga te bana oyo boza kobotama sikoyo akotuna mboka mowapi okimbona mboka noko tokwengo na sigarete nayo na loboko nakotala boye oyo comportement soki oza komema boye wana boyokisi bakoko solo yango papa kulutu papa Kisolokele ye moko ebandaki komona ndenge azali président ya Ajax mpona nini wana likambo wana yango ndenge tonokeli yango papa Mfumalo ndenge alobeli balongwe awa na molimo bake na ndimba nkenge balongwe ndenge alobi papa na zamba mosusu wana tali de l'ivoire
tangu balonge wana bake na tadi ya Mungu tangu balonge watoge Mungu bake siko na madila na asimozole atamwasi ezali kutongama wana pe malonga ezali me papa yemoko soka pesi nzela bongo mokolo wana tokotia yango makambo ezamo ebele na esika wana ndenge papa yangena alobeli yango bazalaka mama moino papa fumamazi na yemoko papa fumaloro tokotuna bongo mama kituja atikalaka wote na tango wana ye atikalaka na maboko ya famille mais tokomekina kusema ndini mpona nini atikalaki na maboko ya famille donc ntango tokokende mosika bongo tikososala makambo mosusu wana lelo nasukisi wana mokonzi tata mwana pemeli mosala amen. Vila vili biso tosilisi etikali honneur tokende wana na tribu eyokani Vila vili okomi turu na yo ya mwana tata molimo